Pasteur a posé en temps pour Eliane a déjà mangé. Tant que Bino Boleki na TV Bolivie, Eliane a qui poussé tout pasteur à violer qui. Sauf que Eliane a déjà à aucun déjà 21 ans. Sauf que le 3 ans 2 ans na âge na yi a osaka manger. Donc pasteur a posé à condamner jamais. Pour te éviter Yem ta sali dans la part des choses qui non peut-être à mon ça qui est bien à mon équilibre pour un pasteur hein ce qui te le pasteur a violé Eliane tout à mener qui a ça avortement forcé ramna bango to éviter pour Eliane na mukolo ti a mi pesa qui na makambo na nyonso total ka maba pasteur te tout apé bola na part ya Eliane so que za mabe na ye au pasteur a sali pas ya jison ngo na mulingi o ya ngati donc na bato tout ba telema mukili ba mona ke Moïse za mabe Moïse za mutu na Bible yango mo lobi na biso ke David azoya mwasa soldat na mais David azaki roi ezanga elo te kelinga mwasi mususu nzamba jije na lolenge oyo alinga jije totika Moïse mbi nzamba jije na lolenge oyo akojije donc problème ya Moïse ne Eliane il a un problème monté ou de comme la justice soni oh poudre ni pasteur ça simple non abilité na choix ya roba na Afrique batangi biso na sociologie que l'infidélité de l'homme n'est pas considérée comme adultère. Avant droit il y a 4 ou 5 ou 6 femmes. Et ça problème té. Place on tomber à bala à robala. Aussi longtemps on a balité, biso na ki monga to loba ke mobali ataka ndumba te mobali sepesa nzoto. So na moni Eliane mabe na tika na bala mutusu. Et ça normal. On a un le plus beau, tu as problème à nzambe moko juger. Nous sommes déjà battus jamais to koki ko juger. Nzambe moko a dit vérité et mon pas bien le côté to tika nzambe moko juger makama de gauche à droite na soldat. Tu tu nzambe moko juger pas nzambe musala nzambe. Jamais bakosa kana musala nzambe. Pour oyo ngazaki ngolo bakaya. D'ailleurs par rapport à Makamolo, par exemple, il y a une des raisons par exemple juge Makamolo au tranché au cas parce que moi je sont appelés na qui juge. Nga to yo juge total mabe za wapi. Mo esika mabe ezali to bongi ça fait esika personne est to bongi. Merci. Basa mabe makati basa so ba protéger do ayako kofa bolingo na retard. Bato azo yemba basa so bo makati ba mo dimbia vena pe ya mutu moko do nyama me église de fe bukango. Pelo ka sele wale za vena vieux moko ya makasi eza so biso ba bola so na sele ka bongo me ko tininga prison pe ya d'avion mo so balité ba do ko mo coucher na ye ba ko mo do ko mo l'aller partout do ba filmer ko ba publier ti ba Facebook ba mona ka Moïse mbi bosa mabena na sima nzambe ama bien makasi même si président na bango Patrice avec maman na ko tango te l'état a jugé makambo wana et ata nzamba se faire buzo bana ta bosa mabena sima nzamba lelo ya papa kolo na ngai so sa mabe bombu ya biso nzambe ngo ye mo zimbia za nani aza mutro kwa ngati merci fille na biso ya Kishasa ba basi na so ya Kishasa eloko eboma bango mingi ezali kilokoso na ebite oye basala na Moïse mbi mais aza moi so na za mutu mo boye tant déjà bazalaki na love pour bazalaki dans la love c'est l'un des deux yoka au monde que la love na bien de bozalaki bon c'est peu soit yo betaki faux pasteur accompagne que yo so beta faux aza boaki yo comme ba makambo ndenge ni boke ni bofunde so nino ezala raté pour un serviteur de Dieu il faut avoir quand même du respect un serviteur de Dieu comme ça maman tina ba niveau na te pour nga pena na ndemo a faute do batika Moïse mbi avana na ye batika Moïse mbi avana na ye donc yemo na sepela mingi ba benga la réserve de l'Éternel donc aza mutu modo Azam tout le monde va tirer na bangoye wana za ba bitumbana tu ba bundise to yebi mais ba kokete asani la réserve de l'Éternel azara ya nzambe avanda na moi sona tika ba mamwana saka na posa mbongo soki nini atika osali réputation à serviteur de Dieu non c'est pela susu ba pasteur nyonso RDC ba o baza ba yoki ba makamwa ba luka bosa molo mo bosa ngana parce que elo ba osala wana quelque chose nyonso azana alliance na enenge asalela na nzambe bino etaki ba serviteur boya wana bo meka te ko pelisa ba moto te vous comprenez boya parce que diable na kana olinga sepela tant musala nzambe moko akoisami amona abotala metaki bino boya wana ba serviteur